faut aussi, pour le directeur du musée national, vulgariser cette richesse qui se trouve ici au musée national pour que les élèves, les jeunes viennent au maximum visiter ces lieux, entrer en contact avec notre passé et notre histoire. Le président de la République continue cette visite avec Sa Majesté le Roi. Et le couple présidentiel et le couple royal visitera tous ces locaux avec toutes ces richesses qui retracent notre histoire. C'est bien sous la conduite du directeur du musée national. J'étais donc en train de vous expliquer qu'au musée des Tervuren, il y a près de 120 000 objets d'ethnographie qui meublent les rayons du musée des Tervuren. Il y a aussi près de 8000 objets de musique, mais il y a aussi plusieurs objets archéologiques qui ont été découverts sur le sol de la République démocratique du Congo, mais aussi dans des pays environnants de la République démocratique du Congo. Ici, au pays, il y a quelques éléments qui sont en train d'être visités par le couple présidentiel, comme vous êtes en train de le constater sur vos écrans. Je vous disais donc que le musée de Tervuren regorge beaucoup de notre histoire, beaucoup de notre culture, et ça fait une attraction importante pour tous ceux qui visitent la Belgique, qui visitent Bruxelles, dans la périphérie de la ville. Il se trouve donc ce musée qui est essentiellement composé des objets d'art venus de l'Afrique centrale et essentiellement de la République démocratique du Congo. Vous voyez donc ces photos qui nous met au contact direct avec notre passé, qui nous met en relation directe avec notre passé, notre histoire, nos ancêtres, ce qu'ils étaient, les éléments de beauté qu'ils utilisaient, comment ils pouvaient donc se faire prendre ces photos qui ont certainement des années et des siècles même au musée. On peut donc les voir sans beaucoup de peine et sans beaucoup de difficultés. Le président de la République et son hôte continuent la visite dans ce musée national. En tout cas, je crois que c'est la première fois que beaucoup constatent que dans ce musée, il se trouve des infrastructures de cette qualité capables de recevoir et de conserver comme il se doit des objets d'une si grande importance, et cela prouve que les objets qui reviendront seront certainement protégés et seront gardés dans les très bonnes conditions. Ces photos, on en a besoin des années plus tard, des centaines d'années après. On peut donc voir à quoi ressemblaient les personnes, en tout cas les Congolais qui sont entrés en contact avec l'homme blanc. Voilà le 15e siècle, et la première photo à votre gauche, je crois qu'elle représente une photo des Azandais certainement, avec une tête un peu rallongée. Ça fait partie de la culture. Il y en a comme ça en République démocratique du Congo, des différentes cultures. J'ai parlé plutôt des Mangbetu, ce que nous avons vu tout à l'heure, cette photo-là avec une tête un peu rallongée. Voilà, donc le président de la République et son hôte continuent cette visite sous des explications, bien entendu, de ceux qui ont la responsabilité de gérer au quotidien ce musée national et les différents compartiments. La République démocratique du Congo est donc très riche, et immensément riche en termes de culture. Les Mangbetu dont j'ai parlé tout à l'heure sont de la province du Haut-Tuélé. Vous pouvez bien aller les voir aujourd'hui, ils sont encore là, tranquilles dans leur coin, et que leur histoire est en train de se raconter à travers le monde avec ce genre de photos qui se trouvent partout dans différents musées à travers le monde, mais aussi au musée national de la République démocratique du Congo. Ces œuvres d'art se poursuivent. La visite se poursuit ici au musée national, et les autorités de la République démocratique du Congo et le Premier ministre qui est dans la suite du président de la République, et mais beaucoup d'autres personnalités aussi qui accompagnent le couple royal et le couple présidentiel de la République démocratique du Congo, constatent que les tissages en République démocratique du Congo, ce n'est pas une importation, c'est une culture. Et vous pouvez donc voir tous ces tapis faits à la main
avec une telle dextérité et une telle maîtrise qui démontre donc que notre passé est plein de beaucoup de très bonnes choses que nous devrions nous pencher à apprendre et à découvrir Mami Mambwe. Merci beaucoup Edith Chala. Ya solo Edi Makamoto komona awa na musée national. Ya solo ezali penza bonkoko ya biso. Edith Chala na komona biloko biso biyike bitondi awa na musée national. Etalisi ete République démocratique ya Congo ezali ekolo oyo etonda nkita. Bako bakango pambate parce pambate ezali komona na omiso mabato. Roi Philippe elongo na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na balongani na bango bazali kotambola kozwa ndimbola ya eloko yoko peza kalongola na uti komona ekeko oyo balakisi mwana azali moto molai surtout kaka tozali kofinga moto molai dikoshi kasi ezali ntoki ekolo ya biso edichala namoni mwana azali moto mongwetu nzoka ezalaka kala na biloko oyo bazali kosala ete mwana botami azala moto mongwetu nonso mwana ezali se na lolenge ya bonkoko ya biso edichala na banzi ekozala malamu komemaka bana ba biso bayaka awa na musée national mpona koya komona nini oyo bonkoko ya ekolo Congo démocratique ezali na yango penepene na ba œuvre d'art koto yoko na kama mibaye na mine ezali kati na musée national wana ezali penza kotalisa bonkoko ya biso tozali komona ekeko ya basuku ekeko ya bapende tozali komona pe oyo bazala kobenga te lindanda ya banende peza kalongola awa na musée national biloko bitondi meke na bandi roi Philippe tanga azali kotambola azali komona azali kokamwa pe bate biloko biye ezali penza komono no kati na République démocratique ya Congo ezali biloko ya pamba te kasi ezali biloko ezali kotalisa ndenge bonkoko ya biso ezalaki ndenge ntoki mpe ezaleli ya bonkoko ezalaki awa kati ekolo ya biso ozali komona onzela ya bilili ozali komansamana azali se kotalisa bonkoko ya biso totali epai esusu bakotalisa bandeko ya biso balokele tozali komona bango bazalaki na nzoloko na elongi soki otali nzoloko oyo okesenisi ete oyo azali lokele otali nzoloko mosusu ya bandeko ya biso bapeke bango mpe soki otali elongi ya bango bakoma wana ezali mpe kotalisa bonkoko ete oyo bazali bandeko ya biso bapende tozalaka komona kalakala feza kalongola na bandi eleko na biso tobotamaka nano te kasi na nzela ya ntoki mpe ezali ya bonkoko tomonaka ete lokele soki ebeti na mboka ngwa wana ezali kotalisa ete likambo songolo to mpe pakala ezali kati na mboka oyo ezalaka kobeta pamba te monsomana ezali se kotalisa bonkoko ya biso ndenge bokomona nzela ya bilili bikeko oyo bokomona ezali pamba te ekeko yoko na yoko ezali na ndingisa na yango ekeko yoko na yoko ezali kotalisa bonkoko ya biso ekoko yoko na yoko ezali kotalisa ekolo moko ya République démocratique ya Congo ya solo bandeko ndenge bozali kolanda ezali penza esengo mingi komona ete ntoki ekolo ya biso bonkoko ekolo ya biso sika emononi polole lolenge ekolo Belgique yango endimi penza kozongisa manso oyo etali bonkoko bikeko ezala biloko biso oyo ekenda oyo ekolo ya bango ekozonga omabele ma ekolo Congo démocratique eleko tokoloba ya bino biloko bina ezwami na musée ya ekolo Belgique to bengi terre virene ezwami kuna na ngumba Bruxelles biloko biso bina ekozonga omabele ma République démocratique ya Congo kasi boye ba ete roi Philippe ye asengelaki koya awa na mobu koto ibale na tuku ibale eleko ekolo ya biso ekokisaki centenaire to pe ekolo ya biso ekokisaki centenaire na yango kasi soki ayaka te ezalaka na tina na bokono bwa COVID-19 oyo ngalaka obikolo biso bya molongo yekangaka nzela po ya kokoma omabele ma ekolo Congo démocratique kasi talaka lelo ndaka oyo apesaka ekoki nde akomeli biso awa okati ya mabele ma ekolo Congo démocratique pona koya kozongisa lisusu biloko biso biye ekendaka ekolo Belgique oyo eleko ya bankoko to pe ya banoko to pe époque coloniale boyebi ete ekolo Belgique yango nde ekonzaka ekolo Congo démocratique pe yaka nsima nde kopesa biso lipanda roi Philippe azali lokola roi ya sambo ya ekolo Belgique yende azali kokonza ekolo Belgique po ya mbala ya sambo to pe roi ya sambo ezali ye roi Philippe ye akitanaki na roi Albert o ayaka awa ekolo Congo démocratique omobu nkoto ibale na zomi o ekolo Congo démocratique to sepelaka mibu tukumitano ya lipanda ekolo ya biso ezalaka nde roi Albert ye ayaka awa ekolo Congo démocratique kasi lelo ekolo Belgique ezali
kambema na roi Philippe oyo ayelelo o mabele na République démocratique ya Congo na ndenge boko mona na nzela ya bilili photo iso ena ezali photo ya pambate kasi ezali photo oyo ezali kotalisa bankoko moko na moko ezali na elembo na yango ndenge mokambi ya musée national azali kolimbola na mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kolimbola na roi Philippe ete ba photo ena to komona ezali photo pambate kasi photo na photo ezali na ndingisa na yango photo na photo ezali kotalisa nini elobi kati na bonkoko ya kati na ntoki ya mabele ya République démocratique ya Congo ya solo musée national ezali penza eloko ye tosengeli kopesa yango longonya tosengeli kokumisa yango na lolenge batali ko batela bonkoko bazali ko bomba bonkoko ya République démocratique ya Congo bazali ko bomba ntoki ya ekolo ya biso ebongo esika ezali esika tokobenga kalopoto lieu touristique oyo bato bazali koutana bikolo bya bapaya bazali koya kotambola mpona koya kotala bilembo inso ya République démocratique ya Congo mpona koya kotala bankoko ntoki ya ekolo Congo démocratique ya solo bandeko balandi balansomi ekolo Congo démocratique na komona bilembo biso biye ezali kotalisa esengo ezali kopesa esengo kati ya mitema ya bambotema ekolo Congo démocratique na koloba ete iyo Nzambe azwa lokumu po ete asalanga congolais abotisa ngai na mabele ma ekolo Congo démocratique ekolo ya ngai etondi nkita ekolo ya ngai etondi ntoki mpe ezali ya bonkoko ezali penza ekolo oyo biso tosengeli kodondwa esengeli kosepela na yango pamba te mabele ya ekolo ya biso bomengo ekolo ya biso Nzambe apesa biso ezali penza motuya ya solo roi Philippe azali kokoba kotambola koyoka ndimbola isika inso azali koleka bazali kopesa ye ndimbola ya eloko yoko yoko oyo etalisi bonkoko eloko yoko yoko oyo etalisi ntoki ya République démocratique ya Congo ya solo ezali penza likambo kitoko ezali penza likambo ya esengo mpona babotama banso ya mabele ma ekolo Congo démocratique na kotala makambo ya lolengelo ezali kosala makati ekolo ya biso ezali penza makambo malamo ya kokumisa bongo bakambi ya mboka o bazali kosala manso po ete ya solo bana nsomi ekolo Congo démocratique bayeba nini oyo ezali bonkoko ya biso toyeba nini oyo ezali ntoki ya biso toyeba nini oyo ezali oyo elekaka na bamibu nkama yoko ekoki na bamibu nkama ibale ekoki kasi onzela ya musée national batalisi yango po ete bana oyo bakoya lelo to pe lobi bayeba ekolo ya biso eutaka wapi bayeba ekolo ya biso ezalaka lolenge kani bayeba ekolo ya biso etambolaka ndenge nini na nzela ya musée national ezali kotalisa manso ezala bikeko ezala bilembo ndenge na ndenge ezali kotalisa manso yango kozala malamu mingi komemaka bana babiso bana bazali kobotama bayebi na nino makambo te oya na bango kati na oyo esika eleko bakoya bakotalisa bango na nzela ya musée national elembo moko moko nakisa bana ya kelasi okati ya bitelo sengeli kozwa penza ezaleli etango iso oyaka na bana basala lokola visite guidée kati na musée national po ete bana pe bayeba ete ekolo ya biso ebandaka wapi bayeba nini oyo ezali kati ekolo ya biso bazwaka penza ndimbola kati na musée national na bilembo iso oyo bakomona kati na oyo esika ndenge bokomona se onzela ya bilili wana ezali makambo masala makakala eleki mbula nkoto yoko eleki mbula nkama ibale eleki mbula nkama isato po ete makambo mansomana ekoka bongo koyebana kati ya ekolo ya biso République démocratique ya Congo yango ndenge bokolanda na nzela ya bilili wana nyonso ezali kotalisa se ntoki ya ekolo ya biso eleko wana ezalaka kosalema ezalaka eloko iso ezalaka kosalema ezalaka na elembo na yango soki boyoki kelelo ebeti kelelo elingi kotalisa baimboka ete ntango esili kokoka likambo songolo to mpe paka ezali kosalema ntango mosusu boyoki mpe kelelo ebeti ezali kolamusa bato kati ya mboka ete tokomi ngonga ya itano to mpe ngonga ya motoba ya ntongo bato banso basengeli kolamuka mansomana ezali se komonono nzela ya bisaleli biye oyo ebombami awa na musée national ya République démocratique ya Congo ayo ezwami na commune ya Lingwala ndenge bokomona bakambi banso babale Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo roi Philippe ya ekolo Belgique bazali kokoba kotambola elongo na balongani babango mama Denise Tshisekedi Nyakeru Tshisekedi
molongani ya mokambi ekolo Congo démocratique elongo na reine Mathilde molongani ya roi Philippe ya ekolo Belgique banso bazali se kotambola bakisa pe bakambi ya mbulamatari tomoni bongo mokambi ya Sénat modèle baati lukwebo ngambo ya ye pe tomoni lisusu ministre koyingela kamambima ntoki mpe ezali ya bankoko ye pe lokola azali kolakisa se bilembo ye ezwami kati na musée national oyo etali bongo ntoki mpe ezali ya bankoko ya ekolo Congo démocratique banso bazali kolanda ndimbola yoko bazali kotalisa na bango eloko yoko elobi boye songolo pakala etalisi boye banso mana onzela ya musée national oyo ebombi bongo biloko biso bina ya république démocratique ya Congo kasi tozali kokundwa na bino ete boyeba ete omikolo mikoya biloko biso bizwami kuna o ekolo Belgique na musée ya terre virene ekozongela biso o mabele ma république démocratique ya Congo. Roi Philippe akosuka kaka awa na musée national te sika akokende pe na palais de la nation boyebi ete ezali pe esika enene oyo etikaka lisitwale ya ekolo Congo démocratique kuna ezali esika roi Baudouin asakolaki lipanda ya république démocratique ya Congo sima ya palais de la nation akoya lisusu awa au palais du peuple kuna au palais du peuple nde akopesa lisikulu ya kafukafu oyo ekotalisa bana banso ya ekolo Congo démocratique na sima na yango nde lobi mokolo ma mosala mine akozala na académie de beaux-arts oyebi ete académie de beaux-arts ezali mpe esika enene bayekoli bakotalisaka likambo litali mpe ntoki likambo litali ezali ya mokoko bikeko ndenge na ndenge ezwami kuna académie de beaux-arts akoleka mpe kuna nsima nde akokoba mobembo mwaye oyo etuka ya Katanga kuna oyo ngumba Lubumbashi akokoba lisusu mobembo mwaye oyo etuka ya Sud Kivu kuna oyo ngumba Bukavu mansomana ekotalisa manaka ma roi belge Philippe elongo na molongani waye reine Mathilde feza kalongola talisa balimboka mayema kolobama awa to pe miluni emekosalema awa au musée national. Matondo mingi mami mambweni ni kusema kwamba tunaona tumeendelea tupatikana hapa kwa musée national mahali ambapo mfalme wa Belgiji Philippe na mkewe pia rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wameendelea tu na kuwatembeza mahali mbalimbali ya kuangalia sanamu mbalimbali, kuangalia picha mbalimbali, kuangalia pia bikeko mbalimbali. Ndio tunaona pale katika picha, tunaona sanamu mbalimbali ama bikeko mbalimbali yenye rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mfalme wa Ubelgiji Philippe wamepata kabisa mafasirio bikeko hiyo inatafuta kusema nini. Ndio wamefasiriwa kabisa moja kwa moja, kikeko moja kwa moja wamefasiria inatafuta kusema nini na juu ya nini iko fulani. Ndio wameendelea tu na kuwatembeza hapa ku musée national yenye kupatikana katika mtaa wa Lingwala, na tunaona kabisa viongozi mbalimbali wamepatikana hapo wote kwa kuja tu kuangalia kwa kuja tu kusherehekea katika sherehe hiyo ya siku ya leo. Na kama vitu tulitoka kuwajulisha kusema kwamba mfalme wa Belgiji hataishia tu hapa ku musée national, kisha hapa musée national wataenda ku palais de la nation. Tunaona kule ku palais de la nation ni mahali kubwa kabisa ambao mfalme wa Ubelgiji waliweza kutangazia kusema kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepata uhuru. Ndio kisha huku Palais de la Nation ndio watarudi tena hapa ku Palais du Peuple, mahali ambapo mfalme wa Ubelgiji atafanya kabisa hotuba yake kubwa kabisa ya kutokana tu na historia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio watu wengi watakuwa wako katika hotuba kubwa hiyo yenye yataweza kufanyizwa huku Palais du Peuple naye mfalme wa Ubelgiji Philippe na mkewe pia rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mkewe Denise Nyakeru Tshisekedi. Wote tunaona sasa wanatoka mahali ambapo walienda kutembea kuonesha bikeko mbalimbali pia sanamu mbalimbali yenye kusema, na kila kikeko hii na maana yake. Wanatelemuka, wanarudi, wanatoka huko, wanatelemuka chini hapa mahali ambapo tumepatikana ku musée national,
wanamaniza kuwatembeza huko na kuwaonesha kabisa sanamu moja kwa moja, ndio wamerudi hapa nchini kwenye mahali ambapo tunaona bendera ya nchi mbili, hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia na ya Ubelgiji yametiliwa ya kusema kwamba rais pia na mfalme wamekuja kabisa, watakaa mfalme na mkewe wamekaa katika kiti mbili, hiyo wanatafuta kusema nini tutajua pungi kidogo. Hapa tu tunaona mfalme amesaini katika kitabu na mkewe pia ametia saini yake. Yote ina maana, ndio kutokana tu na utamaduni wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia uchoro wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni vizuri, ni vyema kabisa ya kuona kama ni ya muhimu pia yenye kusukuma kabisa watu watoke huko na huko kuja kuangalia kabisa utamaduni wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kujia utamaduni hiyo inaweza kuingiza pesa nyingi mfukoni mwa serikali, na pesa hizo zitaweza kusaidia kwa maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ameoneshwa sanamu picha hiyo yenye wameonyesha ya kusema kwamba yenye kuwa picha ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wameonyesha picha na wamempatia hayo, na ngambo yake kabisa ataweza kuwapatia wageni. Ndio wameonyesha picha ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, picha yake yenye waliweza kumutilia. Ndio ndoa mbili hiyo wameendelea tu na kutembea hapa ku Musée National, wameendelea na kuwatembeza na kuangalia mahali mbalimbali. Sasa tujue kama wanatafuta kwenda au namna gani, ila wamepatikana hapa ku Musée National, wameendelea tu na kuwaonesha kabisa mahali mbalimbali na kuwatembeza na kuwapatia mafasirio kitu fulani natafuta kusema nini. Tunaona kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina asili kabisa nyingi na asili nzuri, na kila kitu na maana yake. Edi Chala. La visite du musée national touche donc à sa fin. Le couple royal a laissé quelques écrits dans les livres d'or de ces musées nationaux. Leur visite, ils ont donc immortalisé et donc laissé ces deux signatures dans ce document du musée national. Ils ont visité cette infrastructure de la République démocratique du Congo. Ils y ont vu ce qui reste de notre culture, et c'est donc dire que l'infrastructure est disponible et attend à bras ouverts l'arrivée de ces objets, des centaines de milliers d'objets qui ont donc été importés pendant la colonisation. La présence du roi Philippe en République démocratique du Congo, c'est toujours une occasion de se souvenir de ces près de 80 ans de colonisation belge en République démocratique du Congo, précédée par la présence du roi Léopold II qui est arrivé en République démocratique du Congo, à l'époque État indépendant du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, reprennent donc le véhicule pour rejoindre certainement le palais de la Nation. Selon le programme que nous avons, le couple royal se rend au palais de la Nation. Le président de la République va être là pour un tête-à-tête, des échanges entre ces deux personnalités. Puis ensuite, le roi Philippe reviendra au Palais du Peuple pour une séance académique avec le Parlement. La radio-télévision nationale congolaise sera encore là pour retransmettre en direct cet événement-là, mais pour l'instant, le couple présidentiel sera au Palais de la Nation, où les équipes de la RTNC se trouvent déjà en place avec Blaise Bokokia pour le reportage, René Ngwangou. Ils vont donc vous permettre de suivre aussi en direct cette rencontre qui va avoir lieu entre le couple royal et le couple présidentiel. Des échanges certainement sur l'avenir des relations entre les deux États, République démocratique du Congo, Royaume de Belgique. J'étais en train de vous dire, alors que le reportage s'est terminé, alors que le reportage ici au Musée national va se terminer d'un moment à l'autre, vous rappelez quelques faits historiques qui nous ont mis ensemble avec le Royaume de Belgique et avec ce missionnaire anglais, Henri Morton Stanley,
qui découvre ces immenses territoires de la République démocratique du Congo, qui en parle au roi de Belge. La conférence de Berlin est organisée, on se partage l'Afrique et ce grand espace qui est la République démocratique du Congo est laissé entre les mains du roi Léopold II. Puis ensuite, vous avez la Belgique qui arrive en 1908. Vous avez la Belgique qui arrive en 1908 pour la colonisation qui va jusqu'en 1960 après des combats acharnés entre fils de ce pays et le colonisateur. Mais finalement, les relations sont au beau fixe avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrivé au pouvoir, a décidé de renouer les relations avec l'ancienne métropole, le colon belge, est donc revenu dans les très bonnes